songolo sako mboka bino ya solo ke to fongolo miso lelo to moni kuzoba nyonso oyo tosalaki kongo mboka ngo mokengeli leopard nzembo wana elobi ebele balobi ete mboka ngo esengeli ezala na bakengeli babengi bango leopard ya te mokengeli leopard akengelaka po ete il faut dénoncer. Voici là devant vous, le lobo qui est là, mon colon yenga, to sambelaka, batebele bakendaka na kanda bakati na banda kwa nzambe, les soi-disant banda kwa nzambe. Mais alors, ngape na elelo, na li solo yango, oyo, est-ce que ces gens, oyo bakendaka na banda kwa nzambe, bakendaka vraiment effectivement pour prier, bakendaka sambela nani, et bakendaka cautionner devant qui pardon. Alors, bande kobana nsome kolo Congo batwana ba mingi na kati na biso baloba te tolobaka balobaka ke non tokosaka ngana lobelaka bino mikolo nyonso ke maloba na biso nganga maloba na ngai nganga na kanisi bande kotango to dénonçaki les 3C tolobaki 3C c'est moko elobi civilisation c'est mususu elobi christianisme c'est mususu elobi commerce. Donc, les 3C marchent ensemble. Les 3C marchent ensemble. La carte de la politique, c'est à l'Iboso. Oh, bazan la carte de la politique, nyonso, bazan la c'est à l'Iboso, bango nyonso. Na mindele na baindo, bazan carte na semoko. Na sami balé autobengi christianisme. Ba religion nyonso na carte na mokili, eza la carte na panier moko, ba bengi christianisme. L'origine, le commencement, c'est là. Alors, c'est à Misato ba bengi en commerce. Les commerçants, qui sont ces commerçants? Ce sont des ONG, ce sont des multinationales qui sont dans ce qu'on appelle les commerçants. Alors, ben, le Congo, abonnez-vous massivement sur cette chaîne. C'est la seule et l'unique chaîne sur YouTube. Otoyaka, on a pour vous dire, pour donner des bonnes informations et des analyses pour permettre à chacun de nous de récupérer quelque chose, surtout pour l'avenir de ses enfants. Pour être sûr de telles erreurs que nous sommes en train de commettre aujourd'hui. Parce que le passé ou l'histoire, on a oublié. Tu es bien goûté. Tu es l'histoire. Pourquoi tu as vu le passé? Et voilà, beaucoup plus. Ils ont fait ça dans le niveau de leurs parents. Les parents ne nous ont pas expliqué exactement qu'est-ce qu'il faut faire. On avait affaire avec. Et vraiment, il y a un tolobaka quelque chose. Il y a un bino, il bosso matondo, nzambe yam pungutulendo, nzapa, nzakomba akongo mugali, vidi mukulu, mungu baba, mungu wa milele, nzambe kaungu. Kalunga nzambe o bankoko no bapele laki to senga kama tondo nzambe oyo mfulu sikimbangu dans tugunwa abele la katobeka tobeta kama tondo nzambe oyo mama kepa mvita ndona abele laki topesa kama tondo. Les signes du temps ne trompent pas. Tobeli comme la réalité de ce qui se passe à travers le monde. Donc au monde a solo nzambe a solo na bo moyi atelemi nzambe a solo na bo moyi atelemi atelemi. Toza ko vivre yango lelo makameza ko lekana mapele koloko bandeko bolanda attentivement o to eli bilo mukona lelo comme ça vous allez comprendre na kanisi na actualité boyokaki le 19 hier ezalaki un grand maître ya franc-maçonnerie o ya loge de Paris azalaki na Kinshasa asalaki conférence munene na kati na Kinshasa na kati na Kinshasa au moni photo na affiche na biso. Cet homme est venu, ce grand maître, pour na ke asala nini na kati koloko. Cet homme bayamba qui est na salon rouge oyo ya affaires étrangères. Lobi to lobaki on émission na kaka na lombango to lekaki. Mais bankoko na nzambe oyo bankoko alobi non, il faut revenir comme ça, les gens vont bien saisir. Qu'est-ce que nous avons à propos? Il y a passage à cet homme qui est venu au Congo, que nous appelons aujourd'hui les représentants du Satan en ère de ce Congo. Que c'est le loup. Le loup oyo aye à côté de la kati koloko. Aye na kati koloko pour salami. Et qui l'a permis d'entrer dans la kati koloko? Parce qu'on dit bien, la société secrète oyo mindele na kati na loge. Bango ba bengi franc-maçonnerie. Oyo ba Illuminati. Bango bazali na culture na bango. Culture na bango ezali ko regrouper bango basala oyo nyonso sengeli basala pote ba garder kibo bango culture na bango. Et la biso ba pekisa biso to kota na culture na biso. Ba boyisa biso le passé, c'est que nos ancêtres nous ont enseigné.
oyo baancêtre nyonso batikelaki biso po ete barachaki biso nyonso ce qui appartenait à nos ancêtres ezali entre leurs mains. L'histoire de la vraie histoire babomba pour nous apprendre leur histoire oyo ya bango mpona koloba ke non, l'histoire c'est nous allons écrire l'histoire pour vous. Mais tandis que biso nesengeli tokoma histoire mpona bango parce que baza banouveau venant bato bakelaki na nsima biso tokokomela bango histoire biso be tokoapprendre bango koma eti koyeba nzambe kobelela. Ce n'est pas na bango balakisa biso mpona bango balakisa biso ndenge tosembelaka nzambe tokosenga nzambe te mpo bango balakisa biso ndenge tokosenga nzambe ezala biso nde tokolakisa bango ndenge nini tokosenga nzambe. Alors c'est à chacun de nous de bien comprendre qu'est-ce que nous devons faire ensemble mpona ke toyeba koluka na bosolo bandeko bolanda attentivement comme ça vous allez comprendre. Kanisi tozala mwa problème oke na kote ya bachate na lomoni on dirait que eza koleka te bandeko na kanisi bazokomitungisa bachate eza koleka te on dirait que ouvrir donc na kanisi eza na mwa problème oke po bandeko na kanisi bana posa bachate leka mais na kanisi ya un petit souci na niveau ya kuna bon bolibisi na kanisi souci eza wana na kati ya bato baza na balanda biso bapesi batya bacommentaire na bango namoni bate ebele basinale ngai te zela nanu tomeka nanu kotya kamwa ata numero ya telefone comme ça nakanisi beaucoup bakoluka bayeba ndenge nini bakose contacter namoni ke y a un petit souci na niveau ya voilà namoni efongwami voilà bandeko bana nsomekolo Congo voilà ezalaki kofongwama te sikoyo efongwami voilà bandeko tokoti na mozindo ya actualité na biso le plus important ke boyeba nini toyeli bino mokona lelo losako mboka bino mama Véronique tomoni Véronique fille non tomoni bandeko na biso ebele bakombo ya sika pichu kalamalo losako epai na yo tomoni Roli Mfumbi losako epai na yo wayo mbula social na biso losako epai na yo mama Dinkela losako epai na yo mama Stella losako epai na yo bamama nyonso oyo bamama na biso topesaka losako bikolo nyonso tobosana te papa na biso papa Mbuta MKN notre sponsor losako epai na yo tobosana te papa na biso Michael topesi losako tobosana te papa na biso Emmanuel Yeko losako epai na yo topesi mama na biso Anna losako eno losako epai na yo papa Pierre Kimbondo losako epai na yo Kiking le Bavarois topesi losako Maluamba Ngojolo losako epai na yo pe lokola Mal Eve Stone losako epai na yo. Alors tokota makambo toza koloba ezali important. Le loup est là na kati ya mboka. Le loup aye kosala nini na kati na mboka. Nalobaki sukisaki wana lobeke la société secrète ezali bandeko bolanda na bokebi nyonso la société secrète ezali oyo etamwisaka mboka edependaka na culture na bino na culture na bino ya des choses que bancêtre na biso kala basalaki balobiki non na kati na libota na clan s'il y a quelque chose qui se passe na kati na clan bato baza kokufa bamaladi comme ebele na kati na clan bakotuna protecteur bakotuna mokonzi ya famille aza nani yo mais toujours comprendre ton mokonzi ya famille qu'est-ce qui ne va pas na kati ya famille na yo bato baza kokufa bamaladi comme na kati na famille mokonzi ya famille moto akobatela libota mokonzi ya famille moto abanda kobatela libota banda bokoko na biso eyebaki na culture na biso mais lelo toujours comprendre te bakonzi wana oyo bachef de clan oyo bachef de terre oyo bachef spirituel oyo bachef nyonso bazali lisusu te bazali lisusu te. Notre société secrète ezali entre les mains des étrangers. Notre société secrète est dirigée par des étrangers. Alors, notre société secrète, oyo ya biso ezate, pouvoir na biso ezate. Pouvoir oyo ya biso ezate. Bandeko, botu langa pona nini. Parce que tout komona be Illuminati ya monde entier. Basangisi bikila na bango. Ba mystique na bango, sorcellerie na bango, destination Congo. Nous sur la catégorie Congo. Et où sont les gardiens du temple, soi-disant, le temple?
Où sont les gardiens? Oyo, bakoko, ça la sécurité pour dire que non, dans nos terres, ça nous ne voulons pas. Où sont les chefs coutumiers? Oyo, bah, est capable de protéger ma belé, le col à Congo central, le col à Bandundu, le col à Équateur, le col à Bas Congo, il y a Bas Congo, il y a Oto Koloba, Kivu, bah, quoi, nous sommes au Zaïre, bah, minier, bah, se permettre à tout, surtout les Chinois, et pas tout ce monde. Bah, se permettre qu'il y a, qu'on bombe même, bah, Congolais, qu'on sacrifie, bah, Congolais. Qu'on sacrifie, bah, Congolais, ils n'ont pas de protection. N'a qu'on protéger bango moto azati. Pourquoi? Parce que tozali wana to bosana ki banko ko na biso o esengela ki ke bango ba protéger biso to bosana ki ancêtre na biso le passé la culture notre culture. Actuellement nous adaptons la culture à bakimi susu franc-maçonnerie. Parce qu'on a besoin de nous sur la carte politique, ou sur la carte de la religion, par contre bango nous sur la franc-maçonnerie. Donc, de côté de la société secrète, il y a un bago. Ou la société secrète, il y a biso, et ça les sous-soutis. Quelle malédiction. Quelle malédiction que nous allons vous expliquer aujourd'hui, que chacun de vous a comprendre tout ça qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants demain. Parce que tu as copié, ou le va présenter biso. Tu as présenter biso dans la confrérie. Entre nous, entre vous, confrérie, protégez-vous entre vous. Où les cultures na bango, na kati na ba loge, na kati na ba temple, pour expliquer bien, dépendant depuis quand, on a préparé des articles, comme ça vous allez bien comprendre. Alors, bana sebe ko Congo, to banana nu botala oyo, ezako le karakati na mokili. Oyo, ezako ye na kati na mokili. Bozako ye bangote ke ya solo biso bana sebe ko Congo. Ce qui te yeba ki malamu qui nous sommes na kanisi beaucoup de makambo o eza sala malelo nezo sala mate ce qui te yeba ki ango ki ya solo makambo sala makati na mokili biso tza ba nani et quelle place to kozwa na kati na nation na kati na mokili na kanisi mingi na kati mbwa ko miboka na kati na si ba musique si ba mibomba non ce n'est pas moi oui effectivement bandeko oyo tozo misala tozo yeba. Alors bozo ko yeba te pona nini bozo ko yeba te parce que bomi yebite bozali banani. Alors bolanda nanu to banda élément ya liposo to lebino lelo na sujet au telebino lelo pokeba bolanda ngo attentivement. Ouais, c'est original, ouais. Ouais, pour chercher des adeptes, monsieur. Ah, effectivement, vous êtes en plein dans le truc, là. Oh, dis donc, ça rigole pas, hein. Ah oui. Eh ben, mon vieux. Voilà. Boza komona motuka oyo ndeko oyo atelemi na parking de côté mundele wana atelemi na parking azoluka ba depth poete a initier bango azo recruter bango balanda nzela ya Satan atie bango wana bomoni yango ye moko motuka wana na bandeke likolo akomi pe bien que baza ko recruter bazoluka ba depth. Donc bazoluka ba depth donc Satan donc ils ont soit ko bomba na te. Et ça, les sous yako bomba na te parce qu'à l'époque, il se cachait, mais aujourd'hui, il se cache plus. Baza ko luka pena ba te poba kende et pas il y a Satan. Alors, bato wana tout bomoni bango na motuka. Mais makambo tout et les cas et les quitter et ça ko les cas actuellement na kati na mokili. Oyo biso ngai na yo to yebite eloko des akoleka. Mais bandeko bola. Mais c'est très dangereux. Voilà. Au moins, Yango, toujours la bilan avec des éléments comme ça pour comprendre là où nous sommes arrivés aujourd'hui pour vous savoir que les dangers est là. Malobananga inganga ils sont tous ensemble, ils étaient tous ensemble et bazo côté ensemble pour ne nuire biso, pas nuire biso na nini. Nous allons vous expliquer calmement, vous allez comprendre. Voilà, Tosongeli,
Hier, c'était le 19 février 2022. Les grands maîtres, il y a maçonnerie, il y a franc-maçonnerie, les grands maîtres Illuminati, à Kotaki, Namabele Kolo Congo. Ayaki wana bomoni photo na ebo balingba yimona, bomoni photo na fiche to tieli bino wana, à Kotaki, Namabele Kolo Congo. Cet homme, qu'est-ce qu'il est venu faire? Moto wana aye na kati Kolo Congo, alors le loko luka misère na bino. Parce que tout ça bino ke bandeko, misère na bino, souffrance na bino, ils allaient entretenir entre les mains des occidentaux oyo basala ka tuba maintenir biso na état autosanango ke bozala kaka wana o bouger pour na nini bela ka biso na batia biso kana misère. Alors na kanisi mingi na kati na bino donc ça que bino ke ya solo n'époque oyo moi to l'examine encore message wana ça pour basiba blokanga pour le message wana Léopold quand l'era yaki na kati ko le Congo Léopold l'era ya atinda ki ba frère jésuite ba nani ba missionnaire ba yaki epele azwaki bango à gauche à droite mokili mobimba ko bana na Portugal ko kenda Suède partout bayaki na Congo abiseki bango ke mission na bino boye na ngo na kati ya Congo ezali te ke boluka bolakisa bato nzambe parce que bato boye kokuta na mapele oyo ya Congo bakolo mboko autochtone bayebi nzambe malamu bango bayebi nzambe bana bokoko na bango babengaki na kombo nzambe ya mpungu tulendo nzapa nzakomba komo nyonso biso tobengaka Léopold ayebaki yango mission na bino ezali awa mpo bolakisa bango nzambe te mais mission na bino eye boye awa ezali mpo bosatisfaire métropole boyiba bango bokosa bango bolakisa bango nzela bolakisa bango ke non ere aux pauvres car le royaume du ciel est appartenir na bino bolakisa bango ke baliaka kolia eza na tina moko te bolakisa bango ke bogarde bango na état sauvage bokosa kaka bango na kanisi boyeba histoire wana boyebi yango boyoka discours wana eza vrai. Alors discours wana ya nani eleka alors lelo te komona les représentants du Satan même en personne Illuminati na kati ekolo Congo. Nani aye kokotisa ye na mabele ekolo Congo, c'est là où je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors, biso te komona ke l'homme en question est venu pour recruter des adeptes. Nenge moni mukanda wana. Asangisi ba adeptes, apesi bango tâche que chacun de asala musala oyo bakotinda ye asala pote anuire mabele ekolo Congo mboka bankoko na biso mboka ya Nzambe. Alors, ebongo oyo basaleli ya Nzambe bazali wapi? Basaleli ya Nzambe oyo balokaki ke ba dénoncer que oui, non, arrêtez. Toyebi l'église ya tonda mboka. To banda na kimbangiste. Po balbeki kimbangiste ezali maison e banda peza makambo masolo na Congo. Kimbangiste, catholique, protestante, orthodoxe, armée du Sali, baza ebeli. Les églises de réveil plein. Bande kobolanda. C'est là où vous allez comprendre. Pour n'absabino ba mama ke boke ba mama na nzela boza kolanda eza nzela na kufa. Eza nzela na bo moite parce que baton ba yebi Nzambe. Baton ba yebi Nzambe te to bisa bino ngo lelo oyo tozo luka bakengeli ya mpata. Bakengeli ya mpata bazali wapi? Oyo lu akoti na kati ya mboka abani kolia ba bribi. Abani kolia ba bribi. Lu azali lu akoti et bon ba kengeli ya mpata bolobaka ke oui ba kengeli ya mpata ba pasteur évêque ba na ba o ba komo nyuso bino bolobaka bobenga ba bishop ba prophète nani o ba saleli ya Nzambe tozonga to tiki ba saleli ya Nzambe to keli susu na bo to bengaka ba chef coutumier ba chef de terre o ba kolo mapele bazali wapi bato batika société secrète na bango à 8000 km bayako bakota na kati ya société na biso na kati ya mabile oye bankoko na biso bayako installer mes chers amis écoutez bien bayako installer les mystiques na bango pour na ba dominer peuple na biso nyonso bozali wapi bino basaleli ya Nzambe bozali wapi? Ça c'est la grande question oyo naza kotuna bino wana ke lelo mabele bankoko na biso de la terre de nos ancêtres bo abandonner ango na bénéfice ya banani na ba mindele oyo ba se permettre ba ya basala nyonso bango balingi bino bozali wapi? Lu akoti azos abani ko sala nyonso abani ko lia bana na bino otiki bango na maboko ya nani? Alors
totuna eske basaleli ya nzambe ya solo bazali to bazali te tolukana toyeba tosenga na bino solo tomoni bandeko na biso mama na biso lisi big mama ya solo tolobi like na bino sera biso un grand plaisir hein like na bino bandeko mama parfait imbaya mama lisi big mama Alexis Tambola Malembe tomoni Fayala Maroko tomoni bandeko baza ebele vraiment ebele na plateau tosenga na bino like na bino sera biso un grand plaisir parce qu'on fait un grand travail pour l'intérêt pas seulement ya ngana yo mais intérêt à bana na biso parce que ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui na moment oyo et que servir bana na yo ba fongola bango miso ce que nous avons le cas information et l'équipe pour chercher une autre information demain et que ça sera malin pour na yo parce que ça les locaux autres sont loba pour être bana na yo ba yeba bazo tambola na nzela nini mama na ngai papa na ngai azo tambola na nzela nini soko ozo tambola na nzela kufa loba ke ozo tambola na nzela ko moto moko te na mokili aya awa po a souffrir mais bato ba ya na christianisme ba kosa biso ke non na mokili to na biso ba passager toye na biso ba passager to zonga na ndako na lona oyo ba mboka musuza kuna na kati na Israël alors mboka ngo ndeto oyebisa bino ezali wapi bolanda nano élément oyo ya muketo tieli bino comme ça biso toza koloba parce que sur la terre aucune église ne sera fermée. Amen. Au contraire, les églises ne continueront qu'à naître. Parce que ça ne dérange personne. Ça ne dérange ni Satan. Amen. Ni ses agents. Et d'ailleurs, Satan aujourd'hui est derrière la chair. Satan a ses églises. Satan parole. Satan fait tout ce que les fils ou les filles de Dieu ont la capacité de faire aujourd'hui. Et ça devient difficile de distinguer qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Voilà. Voilà passage wana na suite bino comme ça vous allez bien comprendre tozako kende wapi. Ba élément onazo c'est parmi vous bokoye baké nzoka te makamangonde e bomba na boy. Po ete mingi na kati na bino ba yebi na bango réalité ya makambo oyo eza ko bomba na sima makambo wana te. Tozaki moto moko to benga kende moto ali bomba. Na kombo ya Chantumba aloba kenini. Tolanda na Chantumba. Na muko na mubali kene ko suba. Na la trakeka. Comment tato babo ya koteba na église ando ko lancer soluka kabila za Satan. Tocho to kabila na muko Satan pour kabila wana. Muko na polisi na poto. Nikola kabila. Allez amélior sepeli na sanywa. Muko na na kabila. Kaka, qui ne connaît pas dans risque. On a dit que ce tailleur kabila kuta na ba muko na kuta. Forme ya muko wana ko ndi ma péché. Atubeli peke ngana sa Kristo muna tubeli. Muko na kaka dans autre forme de wana. Forme muko na sende. On t'a la forme kaka ne wana. Muko nous a fait trop de mal au nom de kabila. Aujourd'hui, quand nous battons poto, nous regardons les mêmes Moukouna qui est en train de insulter Kabila comme une malfrat. Ça me dépasse. Alors, Moukouna, pasteur, t'es pas là. Alors, Moukouna a dit Femban. Azan dit Femban. Femban. Oh, c'est-à-dire Azan frappé. Ce qui fait que pour la négociation, je m'intéresse à lui. Abengaba passer nous de Menaï. Ah bon? Ce qui fait que c'est que dit. Ah, on va passer rebelle, Bachak. Bachak, Kangoudi. Oh, ya. Nazono bake Afrika na Bango. Parola Dalo. Afrika na Bango. Parmi ba on se passer na santé. Ah, attends, Chatouba. Chatouba tika biloko. Ego mo mele. Nazono bake na parti on se passer na c'est que du Félix. Passer la santé. Parola Dalo a passer. Passer ba passer, je parle au micro. Caméra sur la maman. Pasteur Jacques, pasteur. Pasteur Kangoudio, pasteur pasteur. Dodo Kamba, pasteur. Pasteur, t'es dans le micro. Bango, pasteur Kouindou, tu sais Félix est la faute. Ce qui, tu sais Félix a un mot qu'on est débarré. Toi, il faut que l'on ait pasteur. Aucun pays du monde et se développe la prière. Donc, nous, on fait ça dans la dédicace à la nation. Non, et cette distraction va passer, parce que le pour ça, on frappe. Voilà bandeko bana somme kolo Congo la kanisi esingé tout le bino comme moi élément wana muke c'est là vous allez comprendre que ça ko kende wapi bazo meba biso wapi parce que moto na mukili asala ka bilan ya vie na ye pour bien comprendre qui il est et il vient d'où ce qui moto yebi passé te oyebi te uta war na yote na le présent aux années
et na futur na avenir ozali perdant parce que ozana ba repère biso lelo tozokola lokola bangu tozokola banyama oyo ke azolia na ye avec le temps du jour comme balobaka obe oyebake non qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans il y a 10 ans na mabele ekolo kongo na mabele na biso na monde. Alors, qu'est-ce que moi je dois améliorer pour être ngai na présent ngai ezala meilleur et na futur nanga encore na futur la bande nanga ezala meilleur non. Tu as vu le cas na présent. Ah ba bimisi kuna boy bolandi. Ba bimisi kuna bolandi vawana. Où allons-nous mes chers amis bana somme ekolo Congo, ba na Congo. Voilà l'origine de notre souffrance et kangami wana. Misère na biso origine nangonde yango wana. Alors, c'est à vous maintenant de comprendre où nous sommes. Voilà, Batouana, Bakoti na mabele kolo Congo, ba franc-maçon, Bazawana na mabele kolo Congo, Baye Kosalani. Ces francs-maçons ont promis. Ba franc-maçons, les Félix Tshilombo, à l'écart au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les francs-maçons ont promis de soutenir le nouveau président Antoine Tshilombo. Ils ont dit, donc, ba franc-maçons, ba décidaki, ils ont disposé, ils sont disposés, pardon, à accompagner Félix Tshilombo. L'article, on a lequel bino, et ça, dans la première référence, article na congo.com. Dans ce article, on a que ba franc-maçon, ba photo, bozo mwana wana, et la photo, il y a ba franc-maçon, ba sangana qui, pour être, ba soutenir Félix jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il y a Félix. Et alors, ces gens, eux, ba soutenir Félix jusqu'au bout, et c'est là qu'ils pour l'objectif, ba franc-maçon ba décida ki banda ba monaki Félix ya ki na pouvoir moko na liposo abale aki obo ebino moko merta tout ça ezalaki nde monde wana ba sataniste ba sorcier oyo Félix akotaki na kati na monde wana esengaki ba sacrifice ko banda tout d'abord na ba acte ba salaki pa ya Hippolyte Kanambe na ba acte ba salaki mwasi na ye na ba kamunyoso oyo bango ba salaki Félix Tshilombo esengelaki ke Félix Tshilombo a signé ndenge nzala na bato wana elongo il faut rendre bango à sincère Félix Tshilombo oyo il faut que rendre ba Illuminati oyo ba ndimaki ba soutenir jusqu'au bout to ba ni komona na donc expliquer bino vous allez comprendre cela. Félix Tshilombo azalaki accompagné na ba Illuminati ba ndimaki ba franc-maçon ba ndimaki ko supporter Tshilombo parce que ba pesa ba condition Tshilombo a respecté ba condition wana jusqu'à présent azo continuer na ba condition wana to monaki yango Félix Tshilombo alobi ke fona rendre bino à sincère yango to moni Félix Tshilombo atie ba mausolée na kati na Kinshasa to bana ko na mausolée ya papa na ye oya tchaki na kati na Ntsele aye na biloko ba Illuminati kora Félix ya Tshisekedi eza kuna na kati te instalango le mystique ya ba Illuminati eza wana na ba rond-point nyonso de komona quelque part dans les métiers na 10e rue drapeau ezali ko pepa ya ba PD drapeau homosexuel et pepi na limité oh là là na Kinshasa na vraiment bandimi bakomi oui tokosala ba session tokosala nini pour être homosexualité ezala légalisé na kati ya Congo ezala na kati ba loi baloba ngo secrètement je vous apprends donc Félix avec le pouvoir de Félix Tshilombo va permettre kosala biloko wana nyonso aujourd'hui homosexualité na banko ko na biso ba boya yango mais lelo avec Félix a autorisé yango balebela binote nous vous apprenons aujourd'hui. Alors Félix aye wana asali ba monument ya Illuminati eza partout na kati ya Congo ba tchacha ba mystique na kati ba rond-point na kati ba poubelle pour ko envoûter ba congolais ba tika na station na position wana ya kolala d'envoûtement ba ye ba raté avenir na bango eza wapi la plupart des congolais na ko ba 99,9% ba ye ba venir na bango te bazo ko vivre le corps ba ndeke comme des pigeons tout ce qu'on leur propose j'accepte parce qu'ils n'ont pas le choix ils n'ont pas l'information. Voilà ce qui se passe au Congo. Et alors, c'est à l'origine, c'est Félix. Félix est à Salerno. Alors, Félix au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé, on l'a obligé de commencer par donner des sacrifices humains. Félix a commencé à donner, en commençant à la base, la famille naïe. La famille naïe a sacrifié plus de 60 personnes. Il sera qui la demande de l'Illuminati, n'a pas de sacrifice humain de sang. Et Saramaki. D'ailleurs,
wala kutu saraki époque mi balé mais ba testa ki ya liboso testa liboso ba saraki Félix et saraki anini andima ba sacrifier papa na ye na kombo Etienne Tshisekedi sacrifice accueilli allez ba proche la famille les amis tout a sacrifié bango pouf ba comprendre te portion de mot balobi covid yango et c'est là pour la bango voilà sacrifice ekenda de komona Félix a commis na makamu ya nini ya a ko installer les biso oyo ba bengi ba Illuminati ba ebisi a installer statut oyo munene ya 8 mètres 50 oyo na fusil ya nani ya Etienne Tshisekedi asali mausolée asali statut munene oyo ya Etienne Tshisekedi Illuminati bande ko biloko tout le sabino ya rien oyo makambo ya kibonzambe na kati wana c'est Illuminati et ça n'a rien à voir avec Tshisekedi mais ba luki forme loko mo ba ko tia ba te forme comme nga ba tali bende mais ba te forme ya mu nzoka te ezali statut ba Illuminati atie wana na mabele ekolo Congo et dans tout cela asali ya nyonso na mabele wapi na kati ya Kinshasa ba kolo Kinshasa les bateke ba kolo Kinshasa les gens de Bandundu du bas Congo boza wapi bankumu ba chef coutumier ba chef de terre boza wapi ba tieli bino ba statut wana ba di ko soma belé na bino ba e ko mfute bino ba chef boza wapi bino ba kengeli ya mpata boza wapi personne dénonce cela et c'est normal ba ye ba tiango et ça wana so ko mfute bango et ça la normal voilà bandeko oyo nyoso wana alors to comme na suka Félix Babisie tia statut wana atie yango et alobi même jour le 2 février 2022 pouf basenge makila ya bato abomi plusieurs personnes bakside salami na nzela ya Bandundu bakside salami na nzela ba Congo bakside salami oyo ba mumba basiki moto na kati ya oyo ba bengi Matadi Kibala nyonso wana c'est Félix Illuminati les chaki bazwa ba am ya ba basi parce que les chaki faut les âmes ya basi akila basi milimo ya basi bakina posana et c'est fait Congo mutazo le bezate mosaleli moko ya nzambe abimi alobake non trop c'est trop il faut dénoncer azate moto moko a dénoncé ngo azate voilà tout ce qu'il est pour t'expliquer. Alors biloko na nyonso eleki na miso ya batu nyonso oyo bazali ko vivre na kati ya Congo et voilà le grand maître est là. Bandeko, le grand maître est là. C'est le grand maître franc-maçon aïe. Quoi faire pour récupérer tout ce que Félix a pris? Il faut y aller en personne, remercier Félix, récupérer les âmes. Na kanisi akende déjà secrètement na cimetière ya mama wana ya Matadi Kibala. Na yebisi bino ngo, nzamba bina bomba ngo teno ba nyonso. Ozo révéler nga ezo bima. Na so lo bango na ko bomba nga muto mukite. Na ko banga yemo nzambe. Akoba oke na cimetière wana pour ko récupérer ba âme ya batu wana nyonso ba bloquer yango. Ba mama wana ba bloquer ba âme na bango pour ete ba salela yango. Ba âme ya bo nyonso ba kufaki na nzela ya malu. Na nzela ya nzele wana nyonso wana bazo ye moto wana ye po a récupérer yango. Et nyonso wana Félix est à la base. Donc ce n'est pas encore fini hein. Ce n'est pas encore fini tant qu'il est encore au pouvoir, ce n'est pas encore fini. Par sacrifice de sécurité, l'homme est venu pour avoir encore plus de sang. Na bele ko le Congo il était là. Bozalaki ki diba. Ba sale na nzambe bazalaki ki diba. Ba prêtre, ba pasteur, ba nani bazalaki ki diba. Ba chef coutumier, ba chef de terre, ba nyonso dans la distraction, mais l'homme est là. Et que ça ne m'appelle la vie. Voilà. Voilà bande ko bana somi ko le Congo, ya solo ke ezali ya pasi lelo papa wana aye le grand maître ya franc-maçonnerie a commis wana pour être lelo appelle ça fin donc parce que fin oyo eza ko souffler na kati ya ba pays oyo mususu ba français Emmanuel Macron lobby qui est sur place parce que surtout père de Congo ça ne va pas ba image nyonso makamu tu le cas baso l'endlango de près ya le grand maître wana formation aye sur place na mabele ko le Congo quoi faire
Voilà, renforcer le pouvoir satanique. Oyo, il y a une formation, eux, ils ont la carte, renforcer, on a Congo, de l'autre côté, va perdre. Afrique, espoir, on a quelqu'un à Congo. Il faut renforcer parce qu'il y a une carte pour le Congo, va renforcer. Maintenir les Congolais dans l'envoûtement. Troisième, maintenir les Congolais dans l'ignorance. Quatrième, récupérer les âmes, il y a des victimes, au Félix, voilà, mission, il y a Papa Wana, Aye, Nango, Namabele, Kolo Congo. Alors, Bande Kobana Somme Kolo Congo, le Louela, Abani Kolia, Bana Somme Kolo Congo, Bana Somme Kolo Congo, mais Mili Mona Bango Nyoso, et comme le lot, ils ont la protection, parce que Moto a protégé Bango Azate, Bango Nyoso Bazali abandonné. Bana Busso, autochtone congolais, Bazali abandonné parce que Moto a protégé Bango Azate. Ah, comment, qu'est-ce qu'il faut faire actuellement pour la Union so Oyo et Zali Kostarama na kati pour le Congo. Voilà, Togo Sabino qui a solo. Bobalanda Kamakambo, bien, Bolanda na Okebinyon so. N'acceptez la même image, comme ça vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe au monde. Parce que par Binoté, alors Oyo Kaka, ordre des Templiers, Oyo et Salama Oyo Kaka, Sabinoké. Par église, la religion, oyo esalama na kati na mokili, eza une grande mafia satanique, oyo nyonso boyoka na mokili, oh bayela bino, oh nous sommes des catholiques, des protestants, oh des musulmans, oh de nini, c'est la grande mafia du monde. Bandeko bolanda bien, Dieu n'est pas là-dedans. Au commencement, pour expliquer bino yango, les années, mais les images sont là pour expliquer bino, natang bozo koyebate, o nyonso bazali kosala. Image de bozo to l'accès bino yango. Bauta wapi. Ba image on a mis parler, to kotangela bino ba texte nango, comme ça vous allez comprendre à l'origine c'est quoi. Na kanisi bomo yango. Les Templiers forment un ordre religieux et militaire. Voilà, un ordre. Donc les Templiers forment un ordre. Le temple, donc ordre du temple, Oyo Sala forme un ordre. Oyo va former un ordre religieux et militaire fondé depuis 1118. 1118, Babandaki, stratégie Yamakambo Oyo. 1118, Bafondaki, Bakreaki, Babiloko, Nyonso, Théâtre, Nyonso, Ezaraki Wapi, Bokokama. C'était où? À Jérusalem. C'était à Jérusalem. Bandeko, chrétien. Oh, nous, le christianisme, Bola. Bafondaki, Yango, na Jérusalem, je pense qu'il y a aussi des dates là. Il y a des dates. C'était fondé na kati ya nini yo na kati ya nini. Oui, et oui, le 22 mars non, oyo ezalaki bametaki fin ya système moko basalaki na kati nango oyo bamonaki baniko détecter bango oyo voilà tokotangela bino ngo nyonso. L'ordre du temple. L'ordre du temple est un ordre religieux et militaire ici de la chevalier chrétienne au Moyen-Âge, dont les membres sont appelés les Templiers. Cet ordre fut créé à l'occasion du Concile de Troyes, à partir d'une milice appelée les pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Fin le 22 mars 1312. Voilà, donc c'était créé en 1118 à Jérusalem. Alors, ezalaki na nini pa pesi biso détail non sur approbation non sur la bango oyo pesaki et puis spiritualité christianisme oyo ba créaki yango fondateur ezalaki Hugues de Paille oyo ego de foi de Saint Omer. Voilà ba créaki yango. L'air ba créaki yango na lelo biloko wana eza ko continuer ba roi ba récupérer yango. Roi ya Portugal a récupéré yango na niveau christianisme ake ko recruter ba oyo nyonso bazaki na ba confrérie na kati na mokili
pote ayana bango na kati ya mabele pour le Congo na roi Léopold II. Ce que nous avons vécu, oyo message à roi Léopold II à Salaki. Donc, initiative de Salamaki na kati na Jérusalem, oboyo kaka, le temple de Jérusalem. Aujourd'hui, ils ont connu sous le nom du temple de Jérusalem. Nous avons dit Ebanda, Makambu Ebanda, Wana, n'importe Wana, Oyo, et c'est là qui, par le biais de temple formé à l'ordre religieux et militaire. Vous voyez combien de mots religieux et militaire. Nous avons fait ça avec des précisions. Alors aujourd'hui, tout bouge au monde. Tout bouge au monde. Aujourd'hui, plus, Kolo Banga créé qu'à l'époque, à l'époque, quand les prêtres, tout ce monde-là sont arrivés, va créer l'école. Kolo Banga va créer. C'était pourquoi. Kolo Banga va sacré-cœur. Et les plus intelligents des écoliers ou des élèves, ils récupérer Bango. Ou c'est qui prend les mingi, ils sa bourse d'études. Bourse d'études, voilà destination poto. C'est là où vous allez comprendre. Tout ce monde-là, depuis l'époque coloniale, où vous avez bourse d'études dans l'école na Bango, Bakenda, va servir à quoi? Exemple, Moko, Toko Zolokola, Kassavubu. Kassavubu, vers à Kotaki, na kati na pouvoir, balobi, Azaraki na kati Aoutaki na kati Yanini, na kati séminaire. Na kati séminaire, Boyebaki, Toko le bango vérité parce que bon bakati. Moussalani Kassavubu Azaraki nango, Azaraki na kati ya loge, ya wa franc-maçon. Azaraki éliminati. Bandeko, Boyelanga va côté tribalisme, c'est la réalité, il faut les dénoncer. Azaraki na kati na loge na bango, Kassavubu. Alors, Batouana Nyoso, Bazalaki initié. École wana bango ba créaki, ba formation ba noko pesa, ba benoko tina bana pona ba initié bango mingi na kanisa ba sango, oyo ba kendaki na ba mboka misusu, oyo ba kimaki ba mona kite non, oyo ba benoko s'attendre nango parce que tout cela na ba sango ba bandeko misusu oyo baza na kati na ba mboka misusu na kanisa ba lobela kabiso yango réalité soki ki musala ki sango ezalaki nini. Musala kisango bango bakendaki na ngondo ba mboko yu leur bakenda musala kisango babana ko initier beaucoup parmi bango. Initiation o babana ko sala na kati na service ya kisango na kali tora ba ndeko bede ba congolais o ba boya musala wana bakima na kali tozana ndeko moko zana li awa na kali papa opesa kombote mais toza ko lobo makambo ya basango yo kendaki pe musala kisango et ce ko fa bandeko na kata musala kisango wana vraiment nzambe azana kati na ba biloko wana nyusu ba cathédrale ba biloko wana tout la présence ya nzambe ezana kati ou pas papa maloba epai na yo poete bandeko bana besoin de témoignage na kati na cathédrale na nzambe za kunate et la franc-maçonnerie et la propagande et ça qui ndoki kuna pédophile ezali na kama nyonso to na pe ezana kati na satan nzambe dans la mission de la cathédrale, là c'est surtout bololé la camarade, ça dit on est dans ça. Dans une mission pour Bonaoïba. Les missionnaires. Qui n'a moins de continuer mon salaire. Parce que est l'autre mon côté de là-bas. Parce que il y a satanique, parce que comment tu as Satan. Dans le gouvernement partout dans le monde, là c'est sur la base de la gouvernement. Yo so moi tu sois dans le Nzambe, aya pe di poso. Donc, c'est même pas il y a ma crise est arrivée à la yote, la terre a pété, la terre a battu, la terre a poussé. Avant la guerre, quand je suis en Mokili, avant ma salle, on va faire la baie par an. Mais ça, c'est pas pour lui, parce que la Makila, il y a payé la paix. Il y a l'Irak. Il ne pas y avoir à moi. Il y a pour ça, il y a pas à pénalité. Mais tant que c'est pas pour nous, parce que la Makila, il y a tout à paix. La pigeon mystique. Dans le criminel. Dans une attaque à une mission à un autre. Mais laisse-leur yo kotaki en tant que sango ozalaki na kati ba paroisse na kati ya biloko wana tout ba bilembo nini o ba ne ko mona tinta ki yo okima o boya ko tikala wana comme prêtre na monna ko baza ko lo wanza na kati na piye basala on a yeso lo mona lelo comme ça Jésus va prendre Saint-Marie j'ai dit Saint-Marie va télé lo moi c'est Saint-Marie c'est ya nzambe et là idolâtrie kuna idolâtrie le bonzambe ça likonate ya makaba na pe na kati kuna tiki kuna zoki na kama msala de jam
matondo. Voilà bandeko bana somekolo Congo na kanisaki nazalaki pe na maser moko azana kati kuna me maser wana na moment oyo na kanisi moyen poto préparer qui était poete to bisai ki akoye ko leka na émission poete ame ko pesa témoignage na ye par rapport ya o azali ko vivre na kati na bato baza ko lobake baza basaleli ya nzambe et que na kanisi lelo soki to tuni même bandeko epele oyo bakota na kati na milieu wana bakusa biso ke non na kati wana nzambe atikala kozala te na kati ya masolo wana nzoka ezalaki ya lokuta e makambo ngo lelo mingi na kati na biso teti mutu makasi baza ko comprendre te que baso ba précaution pour ete tolobake nzambe aza kuna te ne suivez pas tout ce qu'on va dans le bino eza lokuta na kanisi maman bolimbi si moke toza na émission toza en direct maman est-ce que ezali possible pour na yo na yebike oza na kati na nzungu voilà na moni maman akanti akati pote azali kuna azana bango moya loba ezate maman alobela biso nyonso ke papa nazali awa na kati na sika yango na kati na sika na zana na kati na sika bato ke nzambe azate ngakutu na participaka na makamu na bango te na participaka te parce que nebike boso les akona maman bolimbisi est-ce que c'est possible que on peut savoir témoignage par rapport à expérience yo zanango na kati na milieu zanango ke bonzambe za konate moi 1 minute ou 2 minutes possibilité zali na lingala to prendre yo comme ça pied levé mais bande ko bana posa na parce que papa moko ya abe alongwa ki pe na kati ya musalango a témoigner après ce témoignage ce qui yo ko lobela biso le fait que il ko pesa kombo na oti mais on a posa ke to yoka ozakuna est-ce que nzambe azana kati kuna to nzambe azate on peut se faire témoignage wa c'est possible c'est après qui pose une pied levé bon en tout cas nzambe azate comment nzambe azate o tozali na biloko nyonso wana epresentaka diable azana kati ya ndako wow babikeko kotonga kojola okoki koyoka liloba nzambe me ntango kobima na table masolo ya mabe kobina mabina nyonso ya mokili bavideo nyonso ya mokili batie bibino bofandi ozolanda na ere oyo bakei il paraît chapelle batie eucharistie na nani na mesa bafukami baofukama nani nzambe aza esprit nzambe aza ya kokanga place moko te lokola nga na boya na ero nazalaka na chambre bayebisaka nga na sambelaka te nga nayebisi bango bakanga jésus te na quelques endroits quelconque nakoki koya ata place tozosola biso mibale awa nzambe azali sikoyo lokola nga nasenga na bima ezopesa bango basi atuminga osengaka banda octobre mama kokena detail te pote bakoluka bayeba nani wana mutaza koloba vraiment tolingi to garder toluki ba problème te mais le plus important olobi koza na kati ya ndako wana voilà wana kati ya ndako wana témoignage na yo ekoti wana matondo mingi mama toboyelo ba problème voilà na kanisi ok na kanisi bo comprendre oyo topesi bino exemple mibale papa moko asalaki papa walekaki liboso azalaki na kati na ndako na bango na kati na ndako bambongo oyo ya mibale mama oyo aza siko na kati kuna mais ayeko constate ke nzambe azate nzambe siko azali wapi po bango bayebisa biso kene nzambe bayelaki biso nzambe kesaka bino ka solo kibo biso nde eza na nzambe po ete ndeko na yo koko na yo alingaki makila te koko na yo alingaki koboma bato te bakosta yo koko na aza ndoki me bango aza nde bafrai basorcier kindoki eya kindoki o banokosa koboma babomaki boy basali boy bandoki baliaka bato me na ndoki oyo aliaka bato tomoni teke asikale na moto pena tomoni aza kokata loboko ya moto akati tomoni loboko ya moto yango yango akati ye maboko atikala maboko mibale oyo nzambe asala ye azala na maboko te
na oyo moto bolobi azando mais bomoni esika kati moto nani azando nani azape na sorti. Voilà ba témoignage eza epelé. Et voilà mes chers amis, il est temps pour nous, yango tolobaka toujours que aujourd'hui le loup est là. Et bandeko, où sont les basaleli en Nzambe ya solo pour ba dénoncer batouana. L'église est Tony Mboka Kinshasa. L'église est Tony Mboka, souffrance est Tony Mboka. L'église wana nyonso ba pasteur nyonso yango toujours bake musaleli en Nzambe azate. Abele ko le Congo so azaraki alingo ko telema. Balamba s'organiser mais comment motoyo grand maître franc-maçon a quitté na kati ko le Congo aye ko détruire spiritualité na biso aye ko boma nyonso aye ko efasa ngo tuna makambo Satan. Comment botelema po yoza musala Nzambe ko banga pona ni. Voilà pour vous dire que batouana nyonso au monaka basa basaleli en Nzambe. Alors yango en conclusion tokoloba un peuple comme le nôtre sans origine parce que là nous sommes sans origine, sans culture parce que culture na biso ils allaient abandonner to abandonner ancêtre na biso ancêtre nous allaient abandonner aujourd'hui tous allaient pas esclaves ya batu mususu. Voilà peuple mususu ayeli biso culture na ye na ba loge na ye a ko imposer biso ayeli biso o ya bango franc-maçonnerie et ba congolais balandi plein na sima po te ba koma na kati ya ba loge franc-maçonnerie. Voilà oyo tuza koloba. Alors et voilà aujourd'hui to embrasser culture ba mususu to monyango malamu ba mingi ba souhaiter bazala bango ba pédé pour la culture ya balandi parce que ba biso bango bazala bala na culture na bango parce que culture ya mundere et sengelo zala pédé sengelo la lesbienne pour être ba adopter yo bandimi mibali epelé na kata Congo des pasteurs des évêques non sont mingi la plupart sont des pédés mingi la plupart ya besu sont des lesbiennes nani pote ba adopter culture ya batu misusu ba accepter culture ya batu misusu bongo nyango malamu. Voilà pauvreté esclavagisme misère na biso et bandeli et sige bandeli yangoa donc to boy oya biso. Et voilà aujourd'hui tous allez peuple moko oyo aza oublié na histoire to bosani histoire na biso le passé na biso embrouillé na présent to bosani le passé na biso to bosani histoire bankoko na biso to bosani baracine tous allez embrouillé dans le présent to bunginzela tout ça on a tout ça ko yeba te où aller. Tout ce qu'on vous présente vous acceptez, tout ce qu'on nous présente on accepte. Oui c'est bon pour nous, on verra avec c'est bon. Bouddhiste oui c'est bon, c'est bon. Et musulman c'est bon, c'est bon. Pour oyebi na ote oyo ya yo oyebite. Alors vous êtes pauvre quel que soit ton niveau des études, quel que soit votre titre académique. D'ailleurs la plupart des gens qui ont un titre académique sont des malheureux. Ce sont des gens qui ont imposé bango parce que besoin éducation na bango, besoin culture na bango, adopter tout. Aza esclave en 21e siècle. Et à l'ère, il y a verso, c'est grave encore. Alors aujourd'hui, ces peuples-là, aujourd'hui, madame Bouvier, et dans le futur, c'est fini. Dans le futur, pas à perdu. Perdu, pas seulement bango, et leurs enfants aussi. Parce que on dit, on donne ce qu'on a. Si tu n'as pas, tu ne vas rien donner aux autres. Si tu n'as rien dans la tête, qu'est-ce que tu vas donner à tes enfants? Si tu n'as rien dans la tête, qu'est-ce que tu vas enseigner à tes enfants? Parce que yo déjà, même si tu es professeur d'université, aux avocats, aux magistrats, aux nani, aux intellectuels. Mais dis-moi, intellectuel en quoi? Qu'est-ce que tu as de l'intellectualisme pour transmettre aux autres? Mais non, votre histoire là, votre truc là, ça c'est les trucs de vos ancêtres là. Oh, mais ça, tout le monde est professeur à Mundele, avec le histoire à Napoléon. Oui, à notre époque, en 1800, machin, en 1700 et tel, Napoléon était là, il était fort, Jeanne d'Arc était là. Oui, c'est bon. Comme ça, raconte-moi une fois ton histoire de chez toi. À telle émission. Ah oui, non, chez nous, ça n'a jamais existé, on n'existait pas à cette époque-là. Voilà ce qui se passe. Un professeur d'université, un professeur d'histoire, il y a une histoire à Mboka, mais il y a une histoire en France, il y a une histoire en Belgique. Il y a l'exemple de la Belgique. Sans le Congo, la Belgique ne peut pas exister. Sans le Congo, la Belgique n'existe pas dans l'histoire.
Parce que ça point dans le monde. Ah, le pays qui a colonisé les grands Congo. Ah oui, là où il y a des diamants, il y a des... Ok. Belgique. Les Belgiques dans l'histoire, les Portugais dans l'histoire, sans les Congo, ça l'a fait. Portugal est un pays pauvre. Comment vous avez la carte dans l'histoire? Qu'est-ce qu'ils ont dans la carte à Portugal? Rien du tout. Que des poissons. Aujourd'hui, au Portugal, ils sont parmi les pays puissants. Les pays, il y a autant. Pour l'année, c'est l'Afrique, c'est le Congo. Vous avez compris? Les jours que beaucoup parmi vous, beaucoup y a histoire na yo, beaucoup y a kiboyo, na kanesi, oko bunda bitumba. Il y a au moins un bitumba, biso do bunda. To bunda bitumba pas dans le film, parce qu'on a cette connaissance. Connaissance sur les puissants, non, je ne peux pas me laisser faire. Il faut lutter pour récupérer Mbokaranga. Voilà, matondo, na bino nyoso Congo, Mongali, lo sako epanayo, ifamo, lo sako epainayo, ndeko na biso maman Françoise Ngaka, lo sako epanayo, maman Lisibi, maman, lo sako, hello papa, lo sako epainayo, Tunga Yandi, lo sako epaina bino nyoso, to pesa kimbote, na papa na biso, na bandeko na biso nyoso, na mbuta MKN, to pesa kimbote, pana grand sponsor, to pesa kimbote, na papa na biso, Emmanuel Yeko, papa na biso Michael, maman na biso Anna Lusakweno, maman na biso Tete, maman Ramenation du peuple Congo, maman Winnie, maman Thérèse, maman Nyonso, boni biso to pesa bino mbokte, bino sika bozali ba maman Lusako mboka bino ya soloto, pesani elaka lopi. Zambia bankoko na biso obondi la kaye, to senga ke pana wana nde, bokasi na biso, pifo na biso. Pifo na biso bokasi na biso ne bankoko na biso. Et bato to landa bakosa ki biso. Vous avez de la chance d'être abonné sur notre chaîne. Et c'est la seule chaîne qui va vous aider à récupérer ce que vous avez perdu. Parce que le christianisme, même, à côté. À côté. Et c'est la seule chaîne qu'on dit, là, quand vous musique, bang, de caution qui s'appelle dans l'anzela. Mato de Panao, Jean Didier, Manvidila, Mato de Panao, Susan Mamba, Toyaki wana poete, Topé Sabino, Makamouza. Là, il y a un nez, votre se mettre à pas banal. Et voilà la souffrance. Nous avons la solution pour vous. Quelle solution? Les terroristes. Quelle solution? Vous amenez les ONG. Quelle solution? Vous mentir, vous amenez la guerre pour vous contrôler. C'est ça la solution. Vous aurez ce qui vous a averti, vous a informé. Non, 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 non. Arrêtez-vous là-bas. Stop, stop. Non, non, pas ça. Merci à tous ces jeunes. On va terminer à Katina Kinshasa. Vous passez ce message à tous les jeunes qui sont à Kinshasa. Bravo, bravo Nabango, parce qu'ils ont compris qu'il est temps de mettre tout ce monde dehors. Et par là, la canisse d'exemple est là. Le leader est là. Les Mali, il faut soutenir tous les Mali. Restons avec le Mali ensemble. Parce qu'ils ont qui puissent balanda, mais tous la jalouté, oui, Mali a fourni les bisons là. Tous derrière Mali. Matondo, Ingeta, Ibobo, Ibo.